Je préfère mourir que Nazanga Pasteur Ibese. Issan Kitoko de Jésus. Bana poto, bana Libreville, où ils allaient chaîne la bino à télévision, Aigle Saint officiel TV. Ya papi gen, tout solo la masolo ya mboka. Ya nanga Riki Luciana, Tolo Bela vie. Ya nanga Riki Luciana, moi na Londres. Émission la bino ya Touro, tozo ya ba Aigle Saint TV. Yende a vous allez inviter la biso. Oh, émission la biso de Rosala. Oyoka sage ya mboka apesa bino message oya yenango Kalate sans oublier maître Jaguar il faut faire ngombe azanga kate toujours mupanzi GG kula mambo tobosa ni pete choisi matata ozana pointe bana nyonso tu o balinga biso tobosa ni te matoza inter et piton basiste Eric alors biso tout à suivre. À suivre, merci. Lucie Côté, le roi des cinquantaines. Danser, danser, Benami Baby. 5 Kitoko, aigle de l'éternel. Corsima, l'homme de parole concrète. Issan Kitoko de Jésus. Barbara Mampoata. Clovis Note bandeko na biso ya mokili mobimba. Place nyonso tu oyo bino bosili kokutana. Nawasi bouti kolanda na ebisaki bino na koyambela bino invité de marque Aigle Saint officiel TV. Okoma na ya komaki na kati na Libreville yende azali invité de marque oyo tozali koyamba na mokolo na biso ya lelo. Bonjour ndeko Aigle Saint TV. Bonjour Koko Kitoko, bonjour na famille nyonso ya bonjour ma famille ou communauté congolaise et basée na kati ya Gabon, très spécialement à Libreville. Donc voilà. Soyez les bienvenus. Hein? Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Donc Nengaza na terre promise, na terre ya Libreville, bana nyonso tu ya Libreville, ba o tout bolingaka chaîne na bino, invité de marque yeyo. Bon, est-ce que vous pouvez biso penda que visite na yo na kati na Libreville Gabon? Et ça penda pour nini parce que comme on dit bato belé bana baza na bato étranger mais baso calculer que vraiment ba ya pays Afrique. Mais yo tango vraiment ju volonté que oya awa. Bon, objectif na yo ezalaki penda nini oyo meneli yo awa vraiment. Ouais, merci hein. Bon, on a eu déjà dans la famille à Libreville. Donc on a la famille à Libreville entre autres tango ba yo kaka Koko Kitoko de Libreville, donc Nazara Koko Kitoko, yenda comment pour représenter Aigle Saint officiel de TV dans le niveau à Gabon. Donc objectif est que Nayana nous commence à Koko Kitoko, ok après 26 ans, tout le monde a été le lien Gama Sungi, Naya Gabon, Namona Vini, na Gabon, Namona Pe Bana Mai, communauté Nabiso, Gabon, et puis voilà quoi. Après, bon, donc, pour te rappeler bien encore, à Komaki depuis samedi le 11, hein, moi, je vais Kitaki, donc, ça veut dire qu'à Tamboli quand même, un peu dans Libreville, à Moni quand même. Parce que, Dengo Tamboli un peu dans Kacha Mokango. Au Moni Mokango Nengeni. Bon, Afrique, hein, à Afrique, les Afriques, dans le Banababi, avant comme na Zambie, Namibie, Malawi, Afrique du Sud, Zimbabwe, Botswana, pays mususu donc na Congo Kinshasa. Quand on a eu la Gabon, na monika Congo Kinshasa na kati ya Gabon, c'est-à-dire le mot penza ya grave exacte chanté na toza mo Afrique. Et na sentiment nanga Afrique pe o na tika mo kala ya baboye. L'Afrique, il y a pas de il y a pas de Congo, il y a pas d'Angola, il y a pas de plaisir, il y a une chaleur,
ya Afrika kala omona bende ba courant zo katana na misunganga na mona ko kala zo pe moi mpepe moko na moni sur mai net na mona ba fleuve donc sentiment na ngeza yango et puis sentiment na mona quand même ba de ba congolais donc tolo bana bango lingala en tout cas qui ezaki vraiment chaleureux ba mbinga bien nous surtout zo mona en tout cas azo se pela et puis ça linga pila plaisir quoi voilà bon sikoyo na ndenge omoni sikoyo ndenge oyeboli objectif na yo eza ke ozonga na yo ou bien oza na baprojet mosusu oyo okoki kofongola mpe awa parce que balobi l'Afrique c'est la cœur de tout le monde parce que omona mpe bamindele bazwa koluka koinvestir sikoyo awa message nini oyo yo lingo opesa communauté congolaise oyo ezali awa na bandeko mosusu oyo balingaka biso oyo baza kotala biso na monde entier. Ouais, merci Koko Kitoko. Il y a Sage Yamboka, puisque ils sont en famille Sage Yamboka. Et voilà, il y en a déjà normalement, ils ont visite, donc visite, même la visa, il va signaler qu'il y a un droit au salaire, il y a un droit au temps, donc il y a une visite. Il y a mis balai, objectif, il y a visite, et ça qui on a découvert le PNN, il m'a sauvé le temps pour la Gabon. Ils sont connus du Banda. Pourquoi ils sont à Congo? Dans le Banda, on a besoin d'être à la poteau, on a besoin d'investir. Mais pour investir, vous avez obligé d'investir quand on a poteau. Vous avez obligé d'investir quand on a Congo pour te na Congo. D'ailleurs, tu belé na connaissance dans la oh, va vendre na poteau, va investir na Congo. Ça même si tu fika pour na investissement na bango. C'est-à-dire à l'inga ça les locaux moko na ndenge ya mboka na ye, mais famille balé bamususu bakoteli mo bachoki bamususu ekomi akenda boel maladie bamo bako maladie bamususu bakufi même alors ngai na idéologie na ngana mona que est-ce qu'il faut pas kana sala ba faire na Congo mais non Afrique ya munene bazo obligé te le quoi na Congolais faut na ngate kama pa funa ke teka na Congo so na uzo moya ke kama pa na Congo te na poya oteka na Gabon na o ke teka na Brazza na o ke teka na Malawi pourquoi pas Zimbabwe Afrique du Sud donc objectif na ngeza na mona mboka na mona communauté congolaise na solo na bana mai na iskabango projet nini ngai na zana yango to ideni na nango na mboka oyo yobino bovani na Gabon comme ça na biso na bino to échanger to me ka comprendre ce projet oyo ngana nango awa na Gabon eza passable pourquoi pas to ya to ko créer donc ngala yepo na meka kotala ce qui est bien d'être na kozonga na solo pe na ba master mususu o to ça la partenariat afin que tant to ya to ko kipe to ya ko créer. Donc, batu ebele bakanisa ke Aigle Saint officiel TV ezali chaîne oyo bonjour ezali chaîne oyo et ça la kaka politique monsieur s'il vous plaît oui batu ebele bazokanisa ke Aigle Saint TV ezali émission oyo elobela kaka politique mais sikoyo yo lingo pesa quel message parce que batu bazozela ebele mpo na chaîne oyo Attention, c'est le bénéfice pour la chaîne. Mais tant que nous sommes sur le terrain, il y a dit qu'on peut un message, parce que l'objectif de la chaîne n'a merci beaucoup, Koko Kitoko. Donc, chaîne il y a Aigle officielle TV et Fungama on a presque le domaine tout. Les gens qui sont dans le Barnabatu, ils sont motivateurs. Ils sont motivateurs, ils sont boosters à bouger. Donc, sur le là, la pongi, sur le roi Bangama, sur les petits frères, la mouka, quand on a les cas, c'est que ça va pas. Donc, chaîne, il y a une question officielle, c'est ça. Objectif, c'est d'aller, tous à la caractère tout. Au moins, dans la chaîne, il y a une question officielle, tu as tout sur le lamboka. Émission tout sur le lamboka, et ça uniquement pour la politique, c'est-à-dire la Kabouya Congo. Et puis, dans les émissions, puisque dans les communauté qui est congolais. Dans ce sens que tu vas comprendre. Puis, ce moment, il y a des politiques, il y a des TV, parce que les Français, c'est le tout ma casse. Parce que tellement Français, il y a ma casse, et là, il y a des Français. Il y a des Français pour l'accès aux intellectuels. Il y a des croire dans l'intellectualisme, mais makambo en faux ça na terrain ya ngote oyo zoloba ko mala ya kapona bisa bango ke makambo lobi na français na linga le laxibo ko bango ba yo njoka na français ninga lobaki awetonga mais si siko atongi te on comprend ko so ba yo ke na français que nous allons construire ou on va construire mais éviter construire c'est quoi
maintenant il s'est été alobi que azotonga mais aloba azotonga aloba na numéro biso to que maloba pe na aloba ke eza ko yango wana biso to c'est quoi azotonga te pour donc to solo la mboka et ya parce que ko yebisa bato biloko ya lingala bato ba comprendre yango wana na politique après wana tozala beaucoup de divertissements on a d'autres termes tozala côté mosusu tozala na parole des sages parole des sages ezalaka mpona ba entre guillemets ba chrétien c'est ya na kati ya parole des sages nazaka mpenza na beaucoup plus ya kodénoncer ba pasteur ya faux pasteur nalingaka mpe kopromouvoir ba pasteur ya vrai donc soki faux bazali na memi bango na parole des sages tona eza lokwa neti ezala page moko purement chrétienne religion conseil des sages là c'est sikoyo nde oyo nayaka sikoyo na motivation c'est-à-dire bato bopesanga mpe baconseil oyo boza nango so boa basage nga na kolekisa ngo na bapage na nga napesi mpe bato conseil par appuye likambo oyo moto alobi c'est ça conseil des sages ozomona exemple ya mosusu na conseil des sages nakokoloba ke mwasi nyonso to azalaka impoli eza conseil des sages mwasi nyonso aza impoli mais soki yo oyolinga oyebake mwasi no mpe azalaka impoli boboyana soki olingi oyebake mwasi no aza impoli oyo afukamaka lokola bakongo mpo apesa yo mbote boboyana soki boboyani yoka réponse à sage ya mboka donc soki boboyani nde sikoyo kocomprendre ke mwasi no mpe azalaka mangala mabe puisque na moment wana sikoyo alakisi oyo abandaki kosengo babebe kobondela mpo kofukama mpo bolingo ezalaki wana eza baconseil des sages ya motu so ayoki acomprendre mpe awe puisque nga chaque fois na madame ezalaki chéri bebe ya suko makoloba nini ya motoka bokataki akoma mpe mtina niveau atoyebisa ta bakamadi noke boyebisa so asangani na nga na kofinga ye na komaki bon azalaki poli mais ase totoya bibe omona conseil des sages tomemaka bato na babiloko ya bongo toolakisa bato ke oyo eza bien oyo eza mabe mais pourquoi est-ce que tosala oyo to oyo te toza na bamakambo ebele epuis eza na bapublicité toza mpe na kati wana toza na babusiness mpe oyo tosalaka donc business mpe toza na babusiness oyo mpe tosalaka donc entre autres ya balibanda ya bavoyage toza na bamakambo ya badémarche administrative même na bavisa tokoluka mpe motu babillet na bandenge d'avion yo lingo voyage olembaka kozwa billet ya moins cher contacte biso na Aigle Saint officiel TV tokoyebe yo toza wana mpona koyebe bato nyonso ezali chaîne ya mokili mobimba chaîne ya bato oyo bafingaka te tofingaka te parce que toza bien éduqué baéduka biso bien sikoyo Aigle Saint officiel TV donc namonaki mpe ntango ekomaki na libreville awa tomonaki mpe ovisitaki au moins baartiste sikoyo message na yo eza nini mpona baartiste gabonais surtout na baoyo mpenza bazosala misiki ya kitoko mais bitomba pene eza te mpo mpenza bamata omonaki bango sikoyo conseil nini ozopesa bango bien makambo misini oyo kokanisa mpona bango. Merci beaucoup surtout ça mpona baartiste ya Gabon oyo namekaki quand même kovisite puisque ayebisinga baza ebele lokolo école de best ya intermatoza toza mpe na tristar ya Python Eric en tout cas topesi bino mbote epai bozali Aigle oyo azorépondre donc nalingai na répondre bango boye Aigle Saint officiel TV eza na terrain so nazoloba Aigle Saint officiel TV na terrain c'est que chaîne eza na kati ya terrain toza na Libreville namekaki kovisite quand même moi bandeko mosusu tovandaki ensemble tozoasi image objectif ezali bandeko pas se mobiliser tolukana tokutana na besoin nasala na bango émission balobela musique na Gabon puisque namoni vraiment batalent bazali tomeka kobalancer bango na baréseaux sociaux badécouvrir bango Gabon liboso découvrir bango puisque na Gabon baza na Gabon mais baza lokwa na ghetto po Gabon nanga découvrir que toza na ba bon artiste na kati ya mboka et Europe pourquoi pas monde entier peut pas découvrir bango puisque il y a ba mission musu balinga pe koya obeta na Gabon mais on va y na équipe mobimba so ba ebi déjà que awa ba équipe ezali ba ko créer équipe bazo déjà ba tindeli bango répertoire ba oya ba accompagner bango donc biso na tour na biso idéal ezali to mona bango to vanda na bango to partager quand même échange wana entre la culture et puis là ça quand même talent na bango en live comme ça bandeko ba mona bango donc ngala za na Gabon avec votre serviteur Koko Kitoko ou à travers na Aigle Saint officiel awa na Libreville vous contactez na ba numéro na ye oyo ezana na se wana bobenga ngai bobenga ye bobanga na bino te na ye awa po na bino eloko liboso oyo biso tosalaka biso ba diaspora to ba européen eloko tosalaka liboso so toye na ba Afrique na mboka wana sika ezalaka na cadeau ezalaka cadeau na besoin bopesanga mbongo te mais na besoin na promouvoir bino
bomonana bato bayeba baactivité nini bosalaka to so bokokanisaka non ndenge aye auti mikili osenga biso bamillion nga na rassure bino ke bino bobenganga kaka comme ça tosolola bobenga surtout numéro na ye tosolola tomonana tosala structure nazwa bino après voilà le grand soliste Ketchup toana grand soliste moko awa Yasin en tout cas ntango nazosala bacomparaison eza te ke nalobi ke ya leki toyebi ba niveau par niveau mais toza na grand soliste moko awa komona ye Ketchup bamiziki tu boyokaka ya Gabon bamandino bamiziki tu baartiste gabonais babetaka ye nde moto atiaka manzaka na kati donc tozolinga mpenza ke bodécouvrir ye naza susu bokodécouvrir ye toa susu na grand basiste Python yebi Python aswaka ye aswaka mabe naasi bokodécouvrir ye bokodécouvrir bango en tout cas baza ebele Deji Makabi na les références na la à droite epai ya président Sami taasi tokomona na toana aigle kelivile aigle dakotisa bino babiloko oyo ye nango mpo na biso mpo toyeba ndeni ya kotambola sikoyo bato mosusu bazobanga balobi tozomona aigle yango lokola aza orgueilleux tozomona ye lokola sikoyo yo moko mpenza oyebisa bango donc yebisa bango mponga moye naloba na place na yo te bamosusu balobi tozomona ye lokola donc sikoyo yo moko oloba sikoyo orgueil liboso eza orgueil na ngai ya liboso botala na place tovandi c'est ça orgueil na ngai liboso yako comprendre ke orgueil ezoprécéder chute humilité nde moto eprécédaka gloire biso oza baorgueil te nga déjà nasi yo etamboli na nga toza na maître Jaguar imbuta Jaguar ya liboso na liboso bon nasi bamaître bamoni bamaître Toms bamoni bakomprendre ke ye avandaka na poto naza jiken te donc nga nayebisa bato nga na jiken te na jiken te nga na mikiliste te na mwana poto est-il vrai mpona ovanda na poto nde bino babana Gabon mais naza jiken te donc il faut être simple na vie ya papi gan sapesi yo mbote tolobela vie pai yo ozali mbote papi gan tolobela vie bapesi yo mbote na kongo kitoko umela soki bagabonais babi na koza l'orgueil kongo kitoko nde abeti na forme bilele etala nde nazalo bilele ye amekana kotumbola te tokende baa nde tokenda ngai na ye omona azala nde naza boye vraiment nayebi te quoi donc lolendo eza ya biso te déjà yo oyebi biso botami na famille kitoko toza habitué oyo ovanda avec tout le monde je suis pas orgueilleux tokosala yango mpe te mais sauf que toza na Afrique moni na baafrique quelque part on n'est pas amis de tout le monde ouais toujours côtoyer tout le monde mais on n'est pas amis de tout le monde parce que quelque part moi Afrique eza na moi kindoki nango mo boyo toyebaka mais eza orgueil te donc je suis ouvert toza ouvert na tout le monde en tout cas bamai tout bagrand basiste nayoki bakombo na bino Python nayoki Ketchup Olivier tomonana grand dumela kosakana te Olivier Buta napesi yo mpe tomonana nazawa tomonana bon sikoyo eloko nini boolobela mpona bagabonais oyo baza na mboka na bino kuna na ndenge okomona mboka na bango conseil nini okopesa bango conseil na opesa bagabonais oyo baza na France oyo baza na France oui bagabonais baa na France et le conseil ya liboso na opesa bango basala preuve ya banigérien na mwa bacongolais nde tosalaka donc mes frères gabonais ou mes sœurs gabonais oyo bazovivre na France en tout cas essayez de faire la part des choses vous habitez l'Europe moi j'habite l'Europe je suis en Afrique. Regardez bien comment est-ce que les Nigériens font. Regardez bien comment est-ce que les Congolais font. Donc, quand on est instruit ou éduqué à l'extérieur de notre pays, il y a des fois, ça s'apprend. C'est que nous, on apprend de l'autre côté, il faut aussi le faire ici. Donc, la chaleur, c'est normal. Bon, le route, ça peut être aussi. Mais il faut que construction, ça quand même. Il faut construire quand même, il faut construire. Nous avons européens. Nous avons Gabonais, ça c'est de la sapologie. Mais non, ce n'est pas la sapologie. Il faut bien habiller. Il faut. Puisque tout ça, chaleur et makasi.
chose pas trop bien parfumé, il y a beaucoup de na taxi, ça donne pas l'envie. Ouais. Et pourtant, les Gabonais sont en photo. Et bien, ils sont autant, ils sont intégrés. Donc, c'est facile, ils sont en Europe, président de la République. Il faut accompagner le président de la République. L'idée, c'est accompagner notre président de la République. Il ne faut jamais laisser le président de la République se démerder. Après, vous êtes là pour juste lui insulter ou critiquer. Est-ce que son mandat, est-ce qu'il a fait quoi? Il a fait quoi? Non. Il est le président de la République, mais nous, le peuple, nous les Gabonais, il faut au moins seconder le président de la République. Venez avec vos projets, venez avec vos idées, créer des entreprises, surtout les agences de fret. Il n'y a pas des agences ici, donc il y a des galères pour même envoyer des affaires. Donc créer des agences, créer vraiment des points, essayer de faire Gabon comme l'Europe, et ça serait mieux quoi. Les Congolais ont besoin de visiter Gabon. Il y a bien une stratégie touristique pour tout le total. D'accord, donc, le président Brice Clotaire Oligui, président à Gabon, et son gouvernement, et les Gabonais surtout, Mbolo, Gabonais, Bazana Poto, Nabao Bazali na Gabon, Bino surtout, le président Mbote, de bonne saluté, son excellence Jean-François Luambo, notre ambassadeur, respect papa. On a direct, notre cher ambassadeur, son excellence, à vous permettre de faire la porte, puisque nous avons son excellence, l'ambassadeur, l'église officielle de TV Azawa, Sajiamboka, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir la porte même pour quelques minutes, s'il vous plaît? Papa, papa basalaka nini me bafingaka papa te. Bafingaka papa te, papa abotué bafingaka ete. Papa bamankaka ye respecté. Mais ozali personnalité publique. Quand on a déjà personnalité publique, mutu mutazo mono na ndenge na ye mais ozali ndenge ozali te. Tomoni babiloko sali, tomoni soutien oyo memaki na équipe ya Amical Lipopo. Nandenge bazwaki coupe nzamba apambela yo oyoki kolela aigle saint puisque to vandelaka ye te son excellence soki nayoka déjà kombo ya Luambo soki nayoka déjà kombo ya Makiadi oyebaki koko na biso aza Makiadi koko na biso aza Makiadi na bo fungolango awa puisque koma ona oyamba ye na ndenga famille koko na biso aza Makiadi so pesinga chance ya komona yo na ko expliquer place que vali. Vraiment, merci beaucoup. Nous avons parlé du président de la République. Il y a Awa. On connaît Brice Clotaire Oligui. Brice Clotaire Oligui. Brice Clotaire. Notre cher président, son excellence, Brice Clotaire Oligui. Son excellence, avec beaucoup de respect. Merci de nous accorder le temps, le visa, puisque il y a des fois, ouais, ça se refuse aussi. Moi, je suis ici au Gabon, je vois quand même pas mal ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment flattant. Moi, je suis flatté de ça. Courage à vous. L'Afrique sera grand. Nous sommes derrière vous, notre cher président, son excellence. Merci beaucoup. Donc, ce que vous faites, ça va tout battre. Vous avez un monde entier partout. En tout cas, chez les aïeux. Vous avez belé, Batunanga, vous avez déjà écouté. Papi Gen de la vie, déjà de tout le temps, de tous les jours, son excellence Master Aigle. Papi Gen de la vie. Papi Coquette Maboulou qui n'a minute. Je suis ici, Nazana Libreville Kandeto Solo Laki. Adam Simbingo, protection Yabana Yamboka na Zurich. Avec tous ce diplôme de la sécurité. Naza Awana Libreville Neto Sololaki, Washington, grand pays, na Munich. On a sentir pendant tout le de la vie. Nous avons ensemble émis Bamba des Zurich. À Salabousso, il y a beaucoup de Rosakanate. Nous avons vraiment ébélé. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzou,
En tout cas, mbote na yo ya Jean-Claude. Toza awa naza na Libreville, boza ebele ba binga Nsumbu wana ba saper na niveau ya Suisse kuna donc bato basimba mbongo pene osakana te baza wana nani mususu déjà ebele soki nalobi naloba nyonso kuna okoka te kitoko chassis civil la Eki Musiana na London Eki Musiana masa na ngai Richard Ima Mabanjo naza awa na Libreville Richard Ima Jean-Baptiste Moko Poto Tudi na kati ya Kini kuna toza ensemble nani mususu kozala vraiment ebele Desmond Ntambwe petit frère nanga propre naza na Libreville le brother Henri Ibanga Rockman depuis petit de Paris voilà bongo Henri Ibanga Libreville à Junon et puis bandeko tout donc baza ebele et que les gens en tout cas de Gégé Kula Mambu sans oublier Choisi Matata Wembo Gabriel docteur Clément Kavassala Vavadio Yope Tobo Sanité Babote na yo ezali wana Tobo Sanité pe lisusu Yvon Muluku Jaguar Imbuta na kati ya Libreville Gabon émission na bino yango yo tozo tourner Maître Jaguar Imbuta na kati ya Ngombe na kati ya Libreville Tobo Sanité Maître Toms nana ba maître ba ceinture penda ya poto nana maître lourd Blaise Ngola maître lourd naza awa na kati ya Libreville maître Ninja Taylor wana ba petit ya aigle maître Ninja Taylor maître Kelly Adji Okolo Loboko maître Seda la loi naza na kati ya Libreville famille Kitoko Mobimba Mama Colonel Nicole Kitoko Micheline na kati ya Lubumbashi Nonon Semo et Tobo Sanité Mama Brigitte Motema ya maître Jaguar Likofi ya Ngombe na Mindube voilà, et on est ensemble, Bamastatou et Sarah Matumbolo, je suis ici. Moto Soukali, ouais, Juba, na côté Afrique du Sud. Voilà, et voilà, la Kati, donc la ceinture privée, ma petite Nangaï, donc Bamotou. Je reste l'obéi, na Kati ya Minute, petit Nangaï Palais, Naza Awa. Mingi solo la qui kaka yebi chimène il est unique petite sœur propre baza ebele bato bazala zala na babiso voilà quoi Koko Kitoko ça j'ai un beau pas il y a impression officielle TV na kata Libreville on a zana yi on a l'ensemble tout le monde a bandeko mbape na oyamba yo na faut na passer une émission tu faut expliquer d'abord naza besoin oyamba ba maître na besoin oyamba ba Toms na besoin oyamba ba maître Jaguar na besoin ya komona ba maître Jaguar na yambi na plateau a pisanga soka batako beta likofi to likolo kuma benga maître préparé ba boite ba do ko ya ko lakisa ba démonstration na yo dans la besoin il y a papa pasteur prophète Oredi le professeur de tous les professeurs on a besoin qu'il y a papa chante il y a gospel chante ya gospel ouais Tobo Sanité vient na biso de Tchembié et pasteur Owe on a besoin qu'il y a papa Kaché oyo bazana gabo soki bazala on a besoin na bango on a besoin qu'il y a papa ancien combattant a congolais on a besoin qu'il y a ba klande ba klande o ba ya matela makolo tika ko na bango on a besoin na bango puisque la réalité on a même ba papi gagne to le bénéfice ba yango on a besoin qu'il y a ba cambiste ya Gabon on a besoin qu'il y a ba chayer ya Gabon on a besoin qu'il y a ba journaliste ya Gabon sur baza on a besoin qu'il y a ba sapeur ya Gabon on a besoin qu'il y a ba musicien ya Gabon donc ce qui est c'est que vous allez rater. On a besoin de ba maman ou ba sala ba malewa. Ba maman congolaise ya Gabon, ba maman ba malewa, on a besoin de ba nani ba fumula ba boîte awa. Maman de mutoteka ka fufu munene na priya mukie. Baza na posa ba yamba yo. O komona na te occasion na yeli. Jiji na lui. Tolekaki ba ko yamba pe. Parce que ngai problème na ngai zake. Tozolinga sikoyo ke poto eyaka mingi na Gabon poto ko ba Gabon ba linga ba yeleka
baya kosala nini nakolia nini biloko nini ya voilà donc merci beaucoup merci Aigle Saint TV, Aigle officiel Saint TV, Aigle Saint officiel TV, Aigle Saint officiel TV. Merci to yambi to ça si que zambala liboso te et to continuer toujours comme ça la bémission na yo. En tout cas soyez le bienvenu hein. Et zali mboka o za na hospitalité et ambaka batu nyonso. En tout cas na sendio merci. Na question merci beaucoup pour tout le monde. Voilà. Donc nzamba pabo. Amen. Nzamba pabo. On est ensemble. Bye. Bye. C'est la gloire. Salut à vous. C'est Sage Yamboka, Saint Kitoko, l'aigle de l'éternel. Zaboué da Gabon. Zomona kaka au casino, grand casino ya Gabon. Na kati ya Libreville. Donc Sage Yamboka aye. Tout solo Lamboka, conseil de sage, parole de sage. Tous à la ebele, bana ya Gabon. Saint Kitoko, azana mabile na bino. Sage Yamboka, azana mabile na bino. Tout monana. Numéro ezali. Bobenga. To solo la toyeba communauté nini toza nango na Gabon bamasta ya Gabon eske bolataka eske bosololaka eske bobinaka eske boyembaka eske bafeti esalamaka eske boza mpe na babarbecue bosalaka soki ezali Sage ya mboka ye tolobela vie papi Gens toujours ensemble Washington grand pays d'Amérique naza na Gabon boye papi coquette mabuluki toza na Gabon Adams protection ya bana mboka toza na Gabon maître Jaguar mutuka ya solo mutuka ya talo na mboka na bino maître zolukana tomonana tosolola toza ebele ba maître Toms bakoko kitoko ya Gabon toza ensemble tozosolola kala te merci.